Rendez-vous moko sacré par excellence au Israël to kuta la po to pesa bilo ba information à solo à temps réel Mbote Congo Kinshasa Mbote Congo Brazzaville pour la diaspora partout na confiance de fidélité au pesa rabiso. Avant de faire l'édition de Mokalelo, tout c'est bien nini, que les Kanaba sommaire ya masolo ya Mokalelo boye baki, to beta masolo ki, est possible dans 3 jours à coup constitutionnel après sa verdict na au état liba élection présidentielle le 20 décembre 2023. Peut-être qu'on a sous n'engagé justice après sindingi ça na bali corruption déjà de manière que ba kangazela ba 82 candidats au bazali invalidé à CNP, to beta sous masolo ya n'engagé réchauffement climatique et économique ça ba dégâts na ngopé en RDC et si ekoti makasi en rapport na banvula au Betama. Ndenge kaka aussi que ça vient ba sommaire boye ba que dans 3 jours ou 72 heures est possible que coup constitutionnel après ce verdict il y a élection présidentielle le 20 décembre 2023 image de commentaire. Ndeko ya Congo, bondi melangaïke avec impact et idéologie. Masolo ya baraket en contestation la Cour constitutionnelle et banda qui depuis lundi 8 janvier 2024. Boye Baké, le procureur général près la Cour constitutionnelle a saigné na juge, va déclarer recevable requête ya mwana mboka Théodore Ngoïme non fondée pour ezanga ba preuve. Nyonso oyo bondi melanga et salamaki na audience publique ya examen ya requête ya candidat malheureux mwana mboka Théodore Ngoï ya ba élection présidentielle oyo et le cas qui le 20 décembre 2023. Yakoyeba ezake na requête ya mwana mboka Théodore Ngoï aza koboya ba résultat élection présidentielle oyo seni abimisaki provisoirement le numéro 20 comme vainqueur. Aza kosenga ba annulé nyoso po ba irrégularité ezalaki mingi. Menanga ya procureur général aza ko estimer que le candidat numéro 17 ya ba élection présidentielle le 20 décembre 2023 aza la preuve mon côté oyo amemeli bango na masolo oyo etali ba irrégularité. 3 moyens ya ko attaquer requête wala mala muneti lokola kozanga ba PV ya ba dépouillement des voteurs. Et ça li que cour a zwa difficulté ya kosala musala kitoko. Par conséquent, le procureur général près la Cour constitutionnelle a saigné na juge va déclarer définitivement mwana mboka Félix Tshisekedi comme le président de la République démocratique du Congo pour azui majorité ya ba voix. Selon ba avocat ya mwana mboka Félix Tshisekedi, ba beti simbondake Théodore Ngoï aza ko confondre ba juge ya ba contentieux ya ba résultats électoraux na ba juge ya constitutionnalité. Pour la bango ba irrégularité oyo mutu nyonso aza ko betsa mbonda eza ko mema influence si côté na ba résultat. Donc il faut koyeba ke ko annuler élection eza abomination pe et ko za mabe mingi na histoire ba élection na mokili mobimba. Mais na ngambo na ye mwana mboka Théodore Ngoï aza ko insister la cour atikana nu masolo ya publication définitive ya ba proclamation que mwana mboka Félix Tshisekedi nde aza elipo eza ko senga ko bandela ba élection à la République démocratique du Congo si na bisika oyo eza na ba conflit ya insécurité. Alobi ke constitution eza violé na ndenge bandeko wana ba voté te. Yakoyeba eza ke selon acteur politique oyo seni aza incapable ya kolakisa clairement que azoki moins de 5000 voix. Donc la solution est kaka ya ko annuler ba élection. Bondi melanga que l'affaire est prise en délibéré. Tout ata censé ya koloba nyonso d'ici le 12 janvier 2024. Awa esali boye to kosenga kaka la ba acteur politique en tout cas toza bomoko po ata bazu Yesu Kristo batie ata la président Seigneur bondi melanga que kaka mutu moko nde akolonga pe misusu ba komenda la bango kaka mikila yango to betisi kaka mbunda. Bondi melanga que ACP parti cher ya mwana mboka Gentilingo Bilamba Kozali gouverneur ya ville province ya Kinshasa a porté plainte contre Seni ndenge bauti ko invalidé. Na ebiso na kotima bitumba eza mo pasi moto alonganga wana en tout cas ndenge na ngana butama moto na ndenge na ye mais suna koti na bitumba ndeko ya Congo bondi melanga ke
masolo ya ko-invalide 82 candidats oyo seni awuti ko-publie epesi suka na solo awa na kati ya République démocratique du Congo. Bondimela ngai ke Alliance des Congolais progressistes ACP ya mwana mboka Jachiningo Bilambaka oyo azali gouverneur ya ville province ya Kinshasa bango batomboki makasi pe déjà basi baposer plainte pour la CENI baza kobetisa mbonake ya ofele kaka boye CENI a invalidé autorité morale ya bango Jachiningo Bilambaka lokola candidat député national ya Funa. Donc jamais bakoki kotika masolo yango eleka kaka boye pona bango il faut koyeba ke masolo oyo eza déjà na justice na cadre ya requête en contestation pour la décision ya CENI. Na titre de rappel bondimela ngai ke mwana mboka Jachiningo Bilambaka Colette Chomba, Singi Pululu, là-bas misusu, baza déclassé dans la législative nationale il y a 2023 pour la fraude électorale, corruption, vandalisme et matériel électoral, invitation à la violence, paix, détention illégale, il y a ma machine à voter. Il y a quoi ezake un jour après ma vote le 20 décembre 2023, Audio Moko et Tambola qui a kofunda, Mwana Mboka, Jachiningo Bilambaka, la corruption et fraude, la centre Moko Yangiringiri. Et Sali Soni, Pemawa, il y a comment la dengue, la autorité à Mboka, Bakoya, la masolo eza dignité, Toyebite, Soki les Sonini, Bakope Sabana la Bango, Tope Babokilo la Bango, Tope Bafamille la Bango, na misala mabe oyo. Mais, boye bake, soki pe la justice, ba validé binote, boye bake, boloko ezala pour la cause ba invalidé mingi, bon kende na nukolia ba vungure, tope kosala, ba travaux forcés, kutu, na mesika fourmi boye bake population baza kosenga, bon comme na bino ba menuiser koule la prison po, bon cela ata baba eux ko permettre que na cas de gratuité de l'enseignement, ba na classe basa baba ki toko yango. To betisika kambonda. Maloba ya Herman Cohen, diplomate américain, bon dibelanga ki betisi mbona makasi la classe politique na biso à la kati ya République démocratique du Congo bolanda commentaire oyo. Mon Congo, bon dit que bah élection il y a le 20 décembre 2023, na ba publication il y a le 31 décembre 2023 oyo et bimisi Félix Tshilombo Tshisekedi provisoirement comme président de la République et ça ka kobetsa mbona lango na ba enseignant so démocratiquement bon dit que motonyo so azana droit ya kobimisa opinion na ye mais basolo ya suka ezaka kopesa confiance la cour constitutionnelle pour que toyeba définitivement nani esengeli akumba mboka Patrice Emery Lumumba na 5 ans oyo boyeba ke na oyo etali investiture ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi un ancien secrétaire d'état américain na kombo ya Herman Cohen aza contre yango ya koyeba ezake position na ye etini badoka opposition la muka Fayulu babetela yango mbondake ezakaka kosenga kobandela ba élection ya le 20 décembre 2023 pona la muka Fayulu babetisi mbondake diplomate américain wana azalaka ko soutenir régime ya mwana mboka Félix Tshisekedi pendant 4 ans aveuglement mais les lots a comprendre que jamais bakoki kokosa lisusu peuple congolais na mbala ya mibale donc ezako la kisa constat moko ya kao bakangi na mongongo makasi ke Denis Kadima asaki ba publication moko sans compilation nyonso oyo bondi melanga ke ebimi na munoko ya mwana mboka presse epenge epa ya bakonfrère na biso ya Top Congo ebongo na mopazi ya IDPS bangonde batikala baba po bazwa zéro bondi melanga ke le secrétaire général ya parti présidentiel mwana mboka Augustin Kabuya amoni sortie médiatique ya mwana mboka Herman Cohen pe presse epenge le kola kaka point de presse moko boye pona ye abetisi mondake réaction ya diplomate américain Herman Cohen eza nango kaka point de vue na ye yango te de mutu ekobebisa choix ya bakongolais eza nango normal boye bake Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki candidat ya Union sacrée de la nation te moins encore candidat ya IDPS donc azalaki na ye candidat indépendant pe ya koyeba ezake Aousi la école moko politique ya makasi pe ya munene à la République démocratique du Congo. La titre de rappel boye bake, ba résultat définitif le coup constitutionnel la musique a fourmi le occupé Kobima d'ici le 12 janvier 2024. Mais entre-temps, bambonge eza kobetra la kati ya ebale ya Congo. Na nyonso biso mbonda école magasin d'actualité to kosenga na bandeko la biso ba politicien en tout cas. Boza la boko de manière que to luka kimia et contre la kati po ata mukolo moko te to tikala komona oh ba congolais bangonde bazali ba témoin il y a une élection en France, topé les États-Unis, topé les pays européens, mais il y a une autorité mingi awa likolo, il y a bisomoko, topé ça bango bazela mais tout oyo, donc c'est la responsabilité tout là ça vraiment qui est toute indépendance, il y a solo yango, betisika kambunda. Moko ya ba professeur ya Inikine Asengi, bakanga ba professeur o bazali parmi les 82 candidats invalidés à CENI, c'est à propos de oyo, il y a mwana mboka Igrid Mateta.
Nous remercions la CENI pour avoir débusqué les tricheurs. Cependant, nous disons que si jamais après justification, certains collègues professeurs se retrouvent dedans, tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de démissionner volontairement pour avoir jeté l'opprobre, l'anathème, la perfidie, le discrédit sur ce corps d'élite. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, eh bien, nous demanderons aux autorités habilitées de prendre toutes les dispositions pour entamer le processus conduisant à leur éviction. Et de cette manière-là, ils ne viendront pas transmettre la tricherie et les antivaleurs à la jeunesse que nous formons. Et aussi, c'est une occasion de solliciter du procureur général pour la Cour de cassation de prendre toutes les dispositions pour que ses collègues répondent de leurs actes devant les cours et tribunaux. Voilà, nous devons protéger la jeunesse contre ces virus de tricherie ou de corruption. Toutaki koyebisa bino basommaire bon libéranga ete mbano ekoyi mingi to ba décision na 82 candidats au bazali invalidé na CENI en tout cas bazala droit mon côté yakobima na ba frontière République démocratique du Congo d'Agem azala bino mayele boko sambwa to za élément oyo. Ndeko ya Congo boyebake ekweyi lisusu lokola bombe epai ya 82 candidats oyo CENI auti ko invalidé. Bondi melanga eke lokola bakoyi na yombo ya ba infraction lokola fraude, intimidation, corruption, violence, détention illégale, y a ba machine à voter. Nenge CENI abetsaki mbonda boyebake a partir ya lelo décision ekweyi bazana droit ya kobi malibanda ya Congo te. Bondi melanga eke décision wana élimé par procureur général près de la cour de cassation. La correspondance oyo atindaki bandeko ya direction générale des migrations d'Agem na Mokuse. Ba axe mabe oyo basalaki topé ba axe immoraux. Procureur près la cour de cassation akokaki kotika bango boyete kaka dans le vide de peau. Ba continuer na bisala ba mabe malgré baza ba présumé innocent jusque là. Et sengeli balandela bango po ba vérité e banana na o CENI abetsaki bango mbonda et surtout et sali soni même na ba famille na bango na ba bokilo na bango kutu même na bisika o basambelaka en tout cas et sali soni na mawa mingi bondi melanga ike même bandeko ya société civile bango pe baza na kanda ya ba acte wana yango balingi kaka justice akata likambo yango ya 82 candidats nationaux pe provinciaux po ba répondre na ba acte na bango devant la justice. Na cadre d'un rappel, bondi melanga eke CENI assis à ces commissions d'enquête moko oyo eza kosala musala avec impact na idéologie pour la reverser bandoki misusu oyo baza kokanga ba goutte ya misapi ya makolo po batimela bango te et surtout que basalaki misala ya soni mokolo le 20 décembre jour ya ba vote na kati ya bandeko oyo baza invalidé boyebake misusu bazali ba ministre en fonction ba gouverneur ba mandataire na ba sénateur masolo ya boye totika kala justice alandela bango sérieux po ba kende boloko bali ya vungule to pe basala ba travaux forcés kuna na kanyama kasese kaka ndenge bakulu na pe baza ko vivre yango tobetisika kambonda. La compte est toujours ya sanza oyo ezali vraiment mingi pour la bonne fête à boyebake mwana mboka instrino kabamba bakisela ye papa changu to pe les samouraïs du changement apesi ba vea mingi et pe ba liwasa changu pe ba congolais en général kaka la manière boyebake maman Calvini onyumbe bakisela maman kimbaseke maman kitoko yepe aboseli bala kimbaseke teto za élément oyo ya mwana mboka yani Kabloso les caméramans de guerre. Bana ya Congo basipe mibali étant président ya fondation les rebâtisseurs ngai mwana na bino ndeko na bino Instino Kabamba président ya fondation les rebâtisseurs na ye ko souhaiter bino nyonso meilleur vœu na bino année malamu tozokota 2024 ezala année ya succès pona ba congolais nyonso esika bozali. Et puis bana Tchangu en particulier parce que Tchangu ezali mabele na ngai esika na botami na koli pe ba activité na ngai mingi ezali kuna et soki na kitili susu na se makasi merveille lisusu na ba membre nyonso ya fondation les rebâtisseurs ba enseignants ba apprenants bino nyonso esika bozali merveille na bino. Et puis ba oyo baza musika ya fondation les rebâtisseurs baza na posa ya région de biso boya na fondation parce que kuna
tozotangisa moto amiyeba a découvrir batala na ye pour na vie na ye a se développer pe abika malamu, c'est-à-dire le mieux-être. Yango wana en tant que président na kokaki kolekisa moment au boyete sans que na souhaiter bino ba meilleur vœu na bino et puis na inviter bino davantage boya la fondation bo adhérer encore massivement pour bénéficier de la formation tous allez copier ça parce qu'aujourd'hui on est déjà à plus de 1000 apprenants autobimisi ba yekoli ba métier ba comme autonome et aujourd'hui ils sont indépendants. Donc comme to visaka indépendance mentale et financière yango na bengi bino nyonso boya bonne année na bino, que Dieu vous bénisse et bénisse la RDC. Merci. Mbote na bana Kimbanteke Mobimba meilleur vœu na bino tala kaka tosilisi année 2023 tolingi tokota na 2024 nakoki kokota 2024 te sans que naya ko souhaiter bana na ngai que maman Kimbanteke il faut na ya ko souhaiter bana na ngai ba meilleur vœu bane ya malamu ba bonne année nesika nyonso oyo bozwami taka ndenge bozomona tozali wana biso tozali fondation ndenge na bande kolobela bino donc to bande kokutana biso tozali fondation. Alors na kosenga na bino na 2024 oyo ba oyo nanu basadere te na kati ya fondation les rebâtisseurs baya ko s'adhérer afin que biso na bino to koma eloko moko. Alors 2024 ezala année moko ya bénédiction makasi pona bino et même la bino bonheur et même la bino succès les lait et les miel écoulés makasi na 2024 et puis de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire na misala na biso na mabota na biso na pesi bino merci mingi et puis na pambo bino que Dieu vous bénisse. Les anciens des grands hôtels de Kinshasa, AGHK, Bodimanga, Bakoma, Bango, Asbel, Bodimanga, qui va au Kosali Samo, Bangana, une année là, Bango, avec impact dans l'idéologie, et les calendriers de Wilfried Samba, Azalek, ou de la Contia, Bonda École, le magazine d'actualité. Et Bandaka, le Kolama Seki, Ndekonanga ya Congo, Mingi, Bakotuna, Soki, Eza vraiment nini. Ba ancien, ya grand hôtel de Kinshasa, AGHK, le Mokuse, Bondi Melangaike, Batika jamais kolinga, Kobakisa, Tope Kobungisa, Bolingo Oyo, Bazalaka na yango. Boye Bake, à travers Mwana Mboka Joskilu Kusamunganga, Elongo na Molonga Linaye, Madame Tina Baweka, Bango Nyoso, ba ancien intercontinental Bondi Melangaike, Balobaki, il faut qu'on crée groupe WhatsApp Moko Oyo et Kozala Lokola adresse ya ba ancien Nyoso. La idéologie ya Kosalaka ba entraide sociale ndenge kaka ezalaka soki Moko Azuli Kambo ya Esengo Tope ya Mawa. De loin ou de près, Koyeba Kozala naye à travers ba aide ya ndenge na ndenge. Nyonso Bondi Melangaike e Bandaka le 9 mars 2022. Boyebake babetaka pe masolo yango dada avec impact pe na idéologie. Tellement que idéologie yango ezalaka suka na lisolo. Bondi Melangaike baye ko décider ko komisa yango ASBL le 4 janvier 2023. Donc balongwe na système ya groupe simple ya AGHKP ba komi ASBL. C'est que masolo est commis la dimension mususu. Lokola bolingo bomoko pe misala ezakati na bango bino moko botala ndenge baye lelo ko célébrer nyonso avec mo bangé na fête oyo eza ko marquer une année existence ya masolo na bango. Ezala ki bongo mukolo ya jeudi le 4 janvier na salle Falbop la commune ya Bandalungwa. Organisation kitoko kolia komela nyonso ezala ki au rendez-vous. Organisation esimbamaki na ba poids lourd lokola Maman Brigitte Mundabi, yende apesa ki sal avec impact na mobangé na idéologie. Masolo Bondi Melangaike etambola ki kitoko na bokasi ya bandeko Roli Makiki, Roger Ilunga, Justine Kaunga, Mado Chilanda, Richard Touka, Matioka, Nonoloba, Edmond Kaki, Papi Sumbula, Mado Basambi, na ba membre ya coordination, sans oublier les présidents d'honneur Mwana Mboka Joski Munganga Lukusape na conseiller stratégique ya Mwana Mboka Blaise Gondola. Boye Bake
na ba membre d'honneur misusu ya libanda ya mboka bazalaki na bango même moral lokola Madame Christiane Ashgardewa. Et bongo masolo ya le 4 janvier 2024 mwana Congo ndimelanga ke ezalaki opesi mbwa aboyi après mot de circonstances basalaki présentation ya bureau ndenge ezalelo composé nyonso wana ekumbamaki na ye moko le président valable ya organisation mwana mboka Roli Makiki. Alors, nous avons eu une présentation spéciale à l'honneur du feu directeur général Mondadi Falpop, qui est un modèle irréversible dans le domaine, je dirais, de l'hôtellerie. Et aussi, nous avons pensé à Maman Brigitte Mondadi, qui joue le rôle dans notre association comme membre d'honneur. Et elle est également la propriétaire du cadre qui nous reçoit ce soir. Boye Bake, apesaki pe Madame Ado Chilanda, diplôme de mérite na musala kitoko oyo asalaka. On est langi, et c'est lenga musala. Donc musala. Eza pinzana elengi nango ezali esengo ya kosala yango eza pe bolingo eza pe na volonté na kati na yango zala pe na motema malamu wana baza koloba parce que kotambola sans soutien ce n'est pas facile. Lokola kolia pe komela ezalaki kitoko ba soufflaki pe bougie likolo ya gâteau ya mvula mobimba oyo basalaki avec impact pe idéologie liboso ya caméra ya mbonda ekolo bino moko boyo kandenge nini babetisaki mbonda eloko koloba eza oyo eloko nyonso esalamaka ezaka expression nyonso esalamaka ndekima eloko moko boye elobi eza makambo mosusu oyo esepasaka te. Pour nous, du Sam des grands hôtels, c'est une fierté. C'est une fierté dans la mesure où c'est la continuité de ce que le DG Mondadi Falpop nous a légué. En tout cas, je remercie vraiment le bon Dieu. Naoya Sali, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui sangana pour Rosala et le comment il y a donc c'est une bonne idée, une très bonne idée. J'aimerais que Eska Wade continue pour moi. Premièrement, et puis ça les va confort et tout. Et sali kitoko komona bolingo ya boye eboti misisi ya kokuba baporti pe eza polele na mutu nyonso oyo asepeli korejoindre bango biso pe mbonda ekolo tosuete bango kaka ba bon vent pe tobetisi kaka mbonda tokontinue édition na biso na communiqué écologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille Munamuna azala mawa ya koyebisa na moto nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna boyebake azali susu na bomoite akufaki depuis le 1er janvier 2024 na accident. Jusque là matanga eza observé la résidence familiale oyo eza na avenue Baumbu numéro 140 na commune ya Kimbaseki. Ba programme ya bokundami ekopesama na mikolo oyo ezali koya. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebi papa Jacques Munamuna. Biso pe mbonda ekolo toza kokabola mawa na famille biologique ya papa Jacques Munamuna po souvent azalaka pe kosala ba intervention na ba reportage na biso. Tika ete molimo na ye epe manakimia. Toyebisaki bino ke la réchauffement climatique ekomi kosala ba effet nango makasi pe ala kati ya République démocratique du Congo ba dégâts ezosala ba makasi boyeba ke 10 provinces mokoka eza déjà affecté pour na ba désordre nango toza élément oyo. Ndeko ya Congo boyeba ke esali déjà mikolo ebele presque 2 semaines Maya Fleuve Congo et Mati Makasi pe ekomi kosala
badega nango nyonso oyo bondimelanga ke eza suite ya bamvula oyo euti kobeta na décembre 2023. Bondimelanga ke oyo toza komona lelo boyebake depuis 1961 nanu etikala kosalema boye te. Soki oke lokola na poids lourd tomonaki ndenge Fleuve Congo etombokaki me ya mikolo oyo bondimelanga ke euti kosalema lisusu na mai ndombe mingi na kwa muta. Fleuve Congo esali makambo nango pe plus de 100 ndaku na ba bureau administratif ya l'État ekei na ebale mozindo. Boyebake société civile abetsaki pe monda kutuka na likambo yango. Population bakomi na pasi po bazangi esika ya kovanda. Lokola esali boyebake gouvernement provincial akomi déjà kolela na gouvernement central asunga ye po ye moko akokokate. Bondimelanga ke même okela Congo central kuna pe mai etombokaki makasi surtout na localité ya Luozi. Bandaku ebele oyo ezala pena ba rivière nyonso ezindaki. Nyonso oyo eza kopesa pasi mingi na bana kelasi oyo batangaka ngambo na ngambo. Ebongo na province ya Mongala bondimelanga ke kuna pe mai ya fleuve ememi plus de 100 ndaku na cité ya Bumba et surtout que kuna population ba vivwaka mingi kaka na bilanga na pêche kutu bakomi déjà na pasi na situation oyo. Awa eza kosenga na gouvernement Atana numayele pola koluka bisika malamu ya kopesa bandeko oyo bavanda na kimia. Ya mingi pe esengeli kopekisa population batika kotoka bandaku pene ya ba rivière. Esengeli boyebake ba province ebele eza affecté na masolo oyo ya mai lokola ville province ya Kinshasa, Équateur, Chopo, Mai Ndombe, Congo central, Kivu, Sud Ubangi, Lomami, Lende Kasai, na Chwapa. Nyonso esali lokola plus de 3000 familles bakwe na pasi ya bamvula oyo euti kobeta. Pe esengeli oyebake ba maladie ya ndenge na ndenge eza déjà signalé. E bongo na ngambo ya bondimelanga ke papa Roma Ndeko François yepe akaboli mawa na ba congolais oyo baza affecté na kozinda ebale. Surtout mingi ba victime na yango. Biso pe mbonda ekolo toseka na gouvernement ayeba koza ba dispositif e ko permettre que bandeko oyo bazwa bisika kovanda mingi po kimia ezala yango. Tobeti sika kambonda. Augustin Kabouya Ozali, secrétaire général ya IDPS parti présidentiel ya Sengina bandeko na bango ya IDPS bazala souple po bakoetre ba piège ba dongolomi surtout za élément on a boké binyonso. Mona Congo boyebake Augustin Kabouya Ozali, secrétaire général ya IDPS parti présidentiel asangisaki bandeko na nyonso la cadre ya matinée politique na esplanade ya siège ya IDPS kuna limité. Bondi melanga ike babandaki masolo na bango na 1 minute de silence ezalaki pona kokanisa ba victime ya intolérance politique na ba xénophobie mingi na espace Grand Katanga avant ate ya bango pona kimia pe kozala bomoko. Je demande aux membres du parti dont je suis secrétaire général de pardonner tous ceux qui sont en train de tuer, massacrer les membres de l'IDPS du côté de l'espace Grand Katanga. Et si aujourd'hui on tue les gens parce qu'ils n'ont pas voté tel ou tel candidat, que Dieu pardonne les auteurs de ces crimes. Vous comme membre de l'IDPS, il ne faut plus entrer dans ces jeux-là. S'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas, il faut voir la police ou soit saisir les cours et tribunaux. Augustin Kabouya, secrétaire général de IDPS à Sengina Bango, base à la vigilant pour bakoya na ba piège ya bato ya mabete surtout mingi yangonga oyo na nubasili siko publier te ba candidat définitif mingi na masolo oyo etali présidentiel yango biso to beti sika kambonda. Nouvelle dynamique de la société civile ya Chopo bondi melanga ke ba beti simbonda ndenge ba député professeur ba yibi biloko oyo ya assemblée provinciale esali soni pe mawato za élément oyo. Ndeko ya Congo en tout cas la kosabinote biso ba congolais to silansoni congolais ata azala bongo ko banga na yo te po bakabo misusu akosala okoregete pe okokamwa boko tuna ngai nini nouvelle dynamique de la société civile NDSL mokuse ya province ya Chopo baza ko funda ba député provincial bango ke bazu biloko oyo eza ko appartenir na assemblée provinciale la correspondance na bango oyo bozali komona ya le 6 janvier 2024 oyo bakomelaki président assemblée provinciale na bango nouvelle dynamique de la société civile baza ko senga biloko lokola mutuka ya président assemblée provinciale
4 motos à marque Aojin, marteau à commandement, 10 chaises en plastique, soya institution, la poste télévision moko, nyonso oyo, boye bake bayibi yango, na batata wana oyo, bazaki ba député provincial ya Chopo. Na yango, bondi melanga ike, baza kobeti sabondake, biloko wana nyonso, esengeli ezonga dans les 72 heures, avant que ba saisir justice. Et sali soli pe mawa, pomingi babosonake, na français baloba, les hommes passent bien, mais les institutions restent. Bonjour, c'est biloko boyibi po, et sali ma be makasi yango biso. Tobeti sika kambonda. Tala ndenge tokomi na suka édition mokolo onga alende la présenter avec un partenaire idéologique motema moko qui toko pense que na yebi dans 3 jours ou bien 72 heures, coup constitutionnel a coupé ça vraiment ba verdict na au Italie, ba élection présidentielle en décembre 2023 et surtout pour tomber sur son événement justice a pessi ndingi sala ba direction ya DGM topé direction générale de la migration ba kangazela na 82 candidats au bazali invalidé ya celi peut tomber basolo nana nini réchauffement climatique et comme ça ba dégâts nango awa la République démocratique du Congo. Merci boye bake édition lelo en tout cas caméra on se moment na ngengi kitoko boye ezali œuvre to misala kitoko ya mona mboka Wilfried Samba boye bake montage la réalisation ezaka yemoko les mannequins mona mboka écrit dans ma tête édition Pierre Timbombonga à la présentation mais na yebike vous allez toujours continuer à s'abonner massivement la chaîne YouTube la biso Monda École officiel pebo la activité la bilo ebele to collection la montée ba la primoko abordable to écouter prochainement ce qui connaissent à ce de parce que la ligne à binotro. Bye.